Les autres yo musiciens on zana ko mutu mo lingino makambo te e kondimela ote tela ka soko des fois on denga zana ba conseil ne so beta na Afrique na beta ngo mutu azate ozo pa nango donc grand prêtre asalaka na sirène na ye DS na ye o ya bande ko utiliser na émission ozo ba kete des fois bimana moi ya mutu na kene ko tenela nganga ndelo ba kiteke yo ko bota te c'est archi fort ba tuna ka ye condition nini oyo olingi to pesa yo ozolanda na condition so ba basenga ye wana moi accepter ngo pesa la kite ndia lobisa ba bozo kaka ibonzoto nanga na azosala ngona volonté ne tazala ngona volonté ya condition na esika oyo ya mabe ya kendelaki siko tango ke muni ke tango mayemba likota na mbali na nzoto suka ikrea ka maladie yo ke malade ba pema malade ba tolo osali beta musuma kolo bandi ko lemba parce que zama maladie oyo ezala ka mimi ya ka mimi na basiba mo ya mosala mobali ya mobali espère mobali so côté na nzoto mobali esaka ku circuit ozo comprendre ngo do neti ngala ndama mobile o tede pa ba linga mosi moko boy ba beka moko la suka yango non le début ya succès na ye le monde des esprits déjà ba si ba enregistrer qui oui ainisa mo ane munani Montana ainisa ka kabose parce que kabose ngamu teliboso nga yoga muni kabose ngamu teliboso na tindele Wakanda nani Wakanda ngande muteliboso donc crier liboso o nani abwa gaga ngande muteliboso na benga kabose c'est ça wana na nina comme tu as initié bango des fois même en tout cas c'est initié par rapport à quoi petit na ngane ne héritier de la fana ipa ya igwe petit pour il okoma mutu kolanga tekende wana ezali kola ndenge moko nzamba lobi mabena malamu ezali déjà le kola Congo central mabena malamu ezali siko mwana ya Adamu yonde kunanga papa nanga otala ngana mandako il faut tela siko nani oyo na ko benga pe na ko soumettre kana ngape lobi na ngope atatu kutani bwa ko bimisa secret na libanda te ozomona ngo yende bato benga nom spirituel un homme spirituel force akaka mutu moko ya bokebi grand journaliste tous les maîtres au bazo l'église à la petite Arnaud Nguma c'est mon ngandre la sala ye Arnaud Nguma voilà o ezali nkodia nkodia oyo olingi mutu akoma na mbongo ebele ezalaka te lokola bapeso eloko moko non yango oyo oyo ezali nkodia yango oyo toujours ezalaka mabele alors oyo ezali botala bino moko toloba te oyo tobalusaki te yo ta mosu boye botala yango oyo na kodia oyo oyo eza nkutu omoni nkutu eza lokola saki ozwi mbongo nochela ta saki eso yo nga maso na mona mbongo leza wana do eza mambo kobombama ozolanda yango eza différence nango tala suko na cha soyi nkutu elobi bieke soyi na yo no maloba na yo na monoko na yo na kondima na yo ekoki komisopere riche tala suko na tie signe ya croix oyo tolobaka totyaka na cimetière retour interdit au pays na tie ok na tie croix no nasali nini arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Michael
Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir, très chers amis internautes, fidèles amis, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez capter nos antennes un peu de partout dans le monde entier et avec un grand plaisir aussi dans un service de vous servir. Je vais recevoir pour vous Maître Abdoul, c'est lui donc mon invité d'aujourd'hui. On va parler de tout sauf rien, tout le la spiritualité, les lots, batoua, kotuna, chadok, Mikolo, je vais mettre tout. Ils vont mettre bana posa olika, bana posa oloba, bana posa pe ya rosala mambo et sengeli basala. Les lots Maître Abdoul, azali Maître Oyo. Il y a qu'au présenter parce que déjà à la base, batou ba ebié, toka ba ranson, ba boakaye, toyoka, ba visibilité ça là et puis plus grave encore, azali bongo. Moi, je suis na makolo ya Sony et Chouong. En tout cas, to ba été Sony et Chouong azaki moko ya batu oyo basalaki bazalaki ba grand mécène ba fali pour pa bayemba batu belé bayemba parce que azali moko oyo ya batu bazalaki ba grand mécène ya obi aza maître ya Sony et Chouong to ebiete maître Sony et Chouong azali moko ya batu ba soutenaki musique ba soutenaki ba artiste bazaki ba mécène o ba ki kotika ba biso oyo te ba artiste musicien te ba tant aussi comédien parce que azaki na monde moko boye voix ouverte. Alors tous en fils na ye oyo apesa ye makambo nzoka nde maître Sony azaka un grand maître spirituel donc makambo na ye tout aya nango et pas maître Abdoul o déjà boyebi à la base toka ba we ensemble babwaka ba artiste belé ba yemba na banzi mbaza pe na bane belé o a formé na spiritualité tango toye barate ezaka kindoki satanisme tokende lifelo tondeni les autres découvrir ensemble avec maître Abdoul to mekape koyokaye parce que obi aligné à contredire ba maître tout o baleke pananga mingi baza ya faux mingi baza ya lokuta toyokaye toyeba réellement ce qu'il va dire. Alors je dis un grand merci à tous nos abonnés qui sont branchés connectés scotchant ce net moment. Merci na ba mère nanga to ba soutenir ngai mère pena bota mignon Karine Manessa mère bata mignon love you so much mom. Merci beaucoup. Merci aussi à SK des mignons la maman de Jordan Kylian apprécié en botte belé et puis bateau tout ba soutenir nanga ba Dani Chant de le chinois congolais très puissant encore et toujours. Merci beaucoup frérot. Merci à Jean-Yves Bikou qui les boise de Bruxelles les lotosa na maître Abdoul. Richard Tessa Fongola Bisso, to yamba maître invité na Bisso Lelo à ma droite. Maître. Ouais, grand journaliste. Bonjour Boni. Ouais, par la grâce de Dieu, bonjour. Santé Pépélé. Ouais, Nangolo Nzambé vraiment qui m'est salé. Voilà, merci beaucoup maître Tobanda. Balamoko aussi il faut commencer. Maître déjà et puis batebele bakota là ba ebio par rapport à ancienneté na on musala oyo. Lelo maître monde na bino ekomi na ba éclat ebele, monde na bino ekomi na ba tebele, monde na bino ekomi na ba nini ebele mais avant to kota pena na profondeur ya ma solo na biso mais quand on peut kopesa biso en un mot genre et spiritualité oyo salara comme c'est une première pour nous ya oya mon émission to lingi to yeba genre nini ya spiritualité oyo salara spiritualité ancestrale manger noir manger blanche ou ne peut pas toi bien ngo kibondoki Toki Bonzambe. Ouais, merci grand journaliste. Nandenge Boyambingaï. Et Salingaï Ndeko Nabino Obama Abdoul, les gourous du temple maître Abdoul, Boyoka Babili Kinton, Babouakaka, 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 c'est ça. Babouakaka trop, c'est qu'il est banni. Ouais, parce que Bissono de Pesa Makambo. Je pense que Nazagi na voyage. Bissono de Pesa Makambo. Bissono de Pesa Makambo. Mandeni. Nazali Mona ya Adam. Mona ya Adam.
ye kaka nde akokopesa nde mwana ya Adamu likambo. Non, nalobi mwana ya Adamu. Eza débat te. Nalobi boye eteke ngai moi je suis un chaman. Moi je suis un chaman. Chamanisme. Voilà, chamanisme te. Moi je suis un chaman. Chaman eza religion. Parce que chamanisme est différente. Islam tout ça na ba shia, tout ça na ba sunnite. Mais tout ça ka islam. Et on a zo lobela yo. Moi je suis un chaman. Moi, je suis maître spirituel pour défendre les forces du mal. Donc, nazali na septi nanga oyo nazali kosungela bato. Banda na banda monde des esprits et zali tabernacle. Septi tabernacle pour défendre les forces du mal. Donc, septi nanga ezali ya makilate, septi nanga ezali ya succès, septi nanga ezali ya kosunga bana ya Adamu. Oyo azana ngote, ozana droit ya kosunga ye etake ozali mwana ya Adamu. Parce que nzambe tanga asala mokili ezana bakadi, ezana de être o akilaki mwasi na mobali. Osolanda na ba o bazaki na nzoto na kimusuni na ba o nyonso bazaki ba esprit ancestral wana ezaki ba esprit divinité ba o bazaki na mupepe bazaki na bazamba ba nomona na teme muntu nzamba sala liboso eza na dana Eve. OK. Alors yango nga na lobi boye nazali wana pour kosunga batu tu nga nazali mutu ya misala ya mabete septi na nga ezali tabernacle pour défendre les forces du mal. Donc nga epa na nga so mutu ayeka pa na nga na ko défendre kaka mena ko boma te. Mais tant que yo tangeli nga ba yoka dans quelle énergie pour défendre non négative? Non pour yoka pour défendre les forces du mal. Ce qui lelo mutu azana pour ça osala yo mabe tabernacle ezana facilité ya ko défendre. Ce qui lelo ozaka mukanda te tabernacle ezana facilité ya ko défendre yo ozaka visa te usoti ke ozana sida ya kindoki babwakela yo usoti mpesemo ya kindoki usoti babebisa nzoto noki bomwasi. Dès que oyebike eza mabe moko ta mosusu yote olukaki yango me bato basalaki yango na tabernacle ekozala facile pour kosunga yo mais soki oye na likambo te mete bomela mutu interne mwana sala yango ezali te parce que pourquoi nga na za mutu ya mabe bete na bomaka bato te yango tabernacle ezali septi ezali ko pesa bato conseil ya septi moko boye ezali ko pesa bato lobiko ezali ko ebisa mutu mwana ya Adamu banga pe mwana ya Adamu na mokili oyo okoki kosala mutu mabe te teke ezali basu muki donc tabernacle ezali eloko moko boye ko tiki so pe kosala mabe donc ezali septi moko boye so pesa bato encadrement spirituel ezali ko pesa bato foi osomona ngo ezali ko pesa mutu kondima. Donc c'est ça. Voilà, ce qu'on doit lobby tabernacle ezali sept o ezali ko pesa bato foi ezali ko pesa bato kondima. Nio surtout wana en gros ezouta tango mutoyer par exemple maître Abdul Obama mutoyer na problème na kati ya tabernacle. Vous avez bikisa par rapport à la force ya mal. Na ko bikisa na yo ozo bikisa. Ezouta na énergie positive to énergie négative. Non, dans le sens à laquelle mutoya énergie positive a biki sans aucun comment on les dit condition ou problème. Mutabiki à côté aussi quand la condition. Gars journaliste. Ngai les gourous du temple maître Abdul nazali ko pesa mutu lobiko sans condition. Parce que nzamba lobi un homme spirituel a ko senga te mwana ya Adamu pesa nga papa na mama so de ke lobiko sala ka bote so de ko liaka eloko bote. Mutu azana principe ya ko pesa instruction ezali le Dieu le tout puissant et le miséricordieux. C'est nzambe yemoko. Yami balé ezali ngana na soki mutu ayepa nanga na facilité ya kobenga ba esprit ou ba esprit transporteur ou tozali kobenga ba aigle phénix aigle de protection. Donc naza na facilité ya kopesa bato énergie vitale. Naza na positivité, naza na négativité te. Énergie vitale oza na positif, oza na négatif. Osolanda wana équiparate. Et batela kondima te. Ouais grand journaliste donc nga nazali wana pona kopesa bato énergie vitale oyo bandeko langa ba congolais ba pedra na libumwa papa na mama parce que tant papa na mama sokola biso na bassin yeba yango beke to saka fresh mais dès que to komana mokili ko sala mabe ko finga ko sumuka to komaka na séparation ya corps mususu ezali tozali ko bien de séparation ya corps ezali le code ya divorce quoi osodi ko ezali ya destruction. Donc nde nazaboye donc quand journaliste ya ko ba mingi ezali te parce que ezali enseignement il faut pas comprendre. C'est petit nanga ezali po kosunga bandeko ya bwana Adamu nzela nanga ezali ya malamu oyo nyonso azali na difficulté aya epa ya le groupe du temple nde akosepela akobika. Mais siko lelo pe mettre to kende pa to zonge pa ini bato ebele ba komi tungisa ma mettre bokomi ebele bino tu bo bikisa bino tu bo pesa mukanda bino tu bo pesa mbongo bino tu bo sala mambo wana nyonso tu obolo bakabosalaka. Alors maître différence ni to ko apporter entre ceux qui sont vrais avec ceux qui sont fausses.
Merci grand journaliste na question o tuni vraiment bandana banda ko sala ba émission na kutana bato batuna ba question boité omoni etaki bino ba journaliste il faut boye baki o aza mutu makambo et loko esambrouiller na makambo ezali spectacle o ezali intimidation ezana mutu moso azoya mais azolo biloke ngana mutu a gagner danger mais yonde ko pe mutu a gagner danger ozobenga nga mutu a gagner danger ezana mutu moso azolo biloke ngana azali frère faut tourner neki frère ngo ba est-ce que frère ezali ko senga ke boza la mutu mystique omoni loko nazolo ba différence ezali ebele na kosunga netinga lelo mutu akoza na suka ya monde akoza la partout dans le monde dès que bisinga le groupe bita mettre ndeko nanga mobali nazana difficulté o esila kate na kotalisa ba principe ya moni principe nanga ezali fo sala boto sala boy dès que yo kokoka yango okomuna okosima ezana mutu mususu azali kaka ko mutu client benge te pesa nga $800 $1000 bakoko ba biso pesa yango te okokufa uzoko ba niso ya ba différence parce que quand on dit le monde des esprits ko senga mutu te mbongo le monde des esprits za iloko moko esprit ko sumi so mata bougie so mata mususu ba mai so de soma ba bougie sala boye po ezala comme réflexionnement ya image ya travail yo sala parce que mettre muso ba bakoko ba pesa mbongo metaki bango ba yibike le monde des esprits ali riche différence déjà yangwana mutu aye pana ayoko lukata muso mettre na posa ko na mbongo mais na mbongo mongo ya makilate parce que yo ke okotse na branche moko oyo pesa papa na mama. C'est ça la différence. Mais ce qui est là, mutu aye pana ngali groupe de mettre na posa na nginda. Mettre ngali lo na posa vraiment ça nini na nginda mais na posa na bo mabatu. Mais quand sina ko sala incarnation sur le monde des esprits. Tozali ko benga ngona invocation ya livre ya Shamishi Marouf. Tozali ko ba je obtenir la chance qui me désire mais toutes mes volontés. Je t'invoque grand maître Kandar le seigneur de guerre, le seigneur de protection de l'univers. Je t'invoque grand maître Jésus-Christ de Nazareth, le maître suprême. Le maître suprême parce que le maître suprême parce que mutu c'est sa mission tina ba prophète ina so baleka isayi i mission ekataka osolanda mission ekataki na nzela donc azali kola ba prophète non azali kola ba prophète te azali maître suprême o ko boma marque de la bête comme Dajjal o na ba signe nde ba baki somo de tatouage o non wana lokota ba signe marque de la bête ezali mitema mabe ko yina na ndeko congolais ndeko bazo yina na eza ba signe moko bazo benga ngo ezali kola fitina na mo arabe ezali kola edo mutu amutema be oza mutu moko jaloux osoko ba journaliste de makambo eza ebele congolais alingaka komona maître moko ayeli be fiancé aye a filmer ndako moko amoni pe ngana pesa ka amisi nguma non pourtant on azo misolo nguma wana oyibiteke lobi na ngosore mabe ko sala donc c'est ça le monde des esprits c'est le monde aux les principes monde des esprits ça ko nzambe alobi beke mona yada mo zana ta ko sala mona yada mabete donc afa yo ko sala mutu mabe folo bana nzambe mokola suka esa ko limbisa ngala mulu kiyama mulu kiyama esa ko mokola suka parce que moi je suis musulman d'abord à part na makambo église ya solo na ngai islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka bandiko neso bazali ko landanga donc nzambe alobi na pesi fétiche te po bosala ngo mabe te on a créé ki Lucifer na mokili te on Lucifer akokaki te ko obéir na baposa na ngai Lucifer ba boka ki na mokili masum te on boka ki na mokili masum Lucifer alobi nzambe pourquoi yo ko boka na mokili masum te ko sele ba ange Gabriel ba Saint Michel archange mais ngande azali lokola nani ange na oyo no linga mingi alobi ça va senga iloko no siyo ko senga mekazi kaka sofi pe nzambe asalaki liboko boye asaleli mokili Lucifer atalaki mokili apesi pe alobi kende na mokili ya mokili ya Adam na Eve kende ko bebisa meyeba yango beke ko so molimo te kende ko sala tout mais nzambe alobi bien que abayo un homme spirituel ko kumisa ngai il faut kumisa no ngai le créateur. Est-ce que un homme spirituel muso ba yibi makambo te mutu muso yibika lokola na bengi esprit moko aye ona mo de moso apesa ye ayibe nga maître spirituel akosenga te bakoko ba faut pesa $1000 so zana ko kufa mais tango yo mona ya damu ozomona kola mutu moko lokwa inutile yende asala kibonzambe parce que dans l'époque de mon pasteur moi ça salité mais ça na Saint-Esprit les comment parce que les lo ba fille belé ba sana de église na Kinshasa ba Congo partout dans le monde pourquoi ba fille wana bazobika sote pourquoi kibonzambe ozaki na karana ba pasteur tango su pasteur asaya kozanga pe tango zo sambela yo nzamba ozaki ke mutu asala kozanga tika sambela pe mutu tamusu akoyiko sunga yo mais lelo komaki pasteur okokende pe na église okepe na église pasteur ba bete okara okokende pe bo pasteur tamusu ba lobete bo epete lera lobby mais tamusu mona pe asobela na hôpital c'est des fétiches moko ezali fétiche moko ezali ya destruction so biso so kozana ka temple pour la destruction te ngambongo na koko kundela ngo mutu na matanga ata na yebite mutu akoya epana ngaza na mambongo ngaza na mbongo te deki na kosoa na ye deki okosoma te eloko ne moke na capacité ya kosunga ndeko na nga parce que pourquoi so na bombi connaissance mulu ki yema mokola ya suka nzamba kotuna nga mona ya Adamu na pesa ka yo connaissance obomba connaissance pona ko sala mabete obomba na pesa connaissance po sunga ta batu na nzela na nga po solo na sungu mutana mbasu parce que ça pour voir ancestral ya nzambe parce que ça nga été
parce que ngamo pona sala na makambo na France lo bana nzambe limbisa na za mosumu kina zosunga ndeko wa yepa na ngai nzambe kokisa lo kano nga après ça va na kobenga sikoyo les 4 éléments de la terre le monde des esprits monde ya bibale ezali monde ya mopepe ezali monde ya mapata ya mwindo ezali eloko bato ba mettre muso ba comprendre ka tete ça monde ya mapata o ezali parce que lelo so osenga prière o sala mantra comme invocation spirituelle ozomona mapata o ozomona opembe mais yebanga o ezali image mais yebanga ezali mapata ya vert ezali ya mwindo ezali ya bleu ezali ya orange ezali so faut yeba so porte lettre oyo kota pour celle la mutu musala pour makambo ça ni et simba donc c'est ça le monde des esprits des âmes belé. Voilà, merci beaucoup pour cette explication exacte. Alors maître Abdul, maître Siko, le monde de la spiritualité to kende pas to songe pas. Ba maître belé ba komika base na bango na Congo central. Alors la République démocratique du Congo tana ba province et belé ex ezaki 11 provinces, le komi 26 provinces. Dans 26 provinces, on dirait qu'à Congo central, on a simi makambo ya spiritualité. Babandundu ezali, bachopo ezali, mais pas ni qu'à Congo central. Pourquoi expliciter biso? Merci vraiment la question à grand journaliste. Et là qu'on a koloba et pas bande qu'on a biso. Moi je suis maître du temple. Le monde des esprits ezate loko la pour monter aux la force ancestrale et force la comme on a Congo central non parce que monter banda Congo central ezali kimbango. Osonda fumu kimbangu te oyo muna kabalobaka fumu kimbangu wana yi kimbangu te obino obo ka kimbangu fumu donc osimo kimbangu te fumu kimbangu fumu kimbangu tanga sala miracle asala na Congo mais asala ngote lokola ote mutu ne face la grand mère de face na Congo central non every mutu azali mona Congo central il faut débokode matadi oleki chela maduda nsioni balukamba wana ndito obenga bana Congo central mais soto teli matadi ezali na appartement ya Angola parce que matadi ndenge zana après noki frontière Angola na bisi saka place moko matadi wana ezaka lokola mobutu ezali misu makazi asala nini ayibaka mais normalement faut matadi ezala Angola parce que bango eza wana eza pembeni donc ba transgazelle ezana place do tali bena Angola yango wana butu tala Luanda yango na kuna donc so comprendre ngo donc soki lelo ba mettre bazo bima na Congo central bazo mona ki actualité mingi eza na Congo central mais neti ngane na zabo tango na banda makambo oyo na banda ikolika na ba télévision eza mutu na salila ka musabi singa mettre ya ko pesa message Vous avez un journaliste, donc vous avez un Congo central, non, il faut tourner un Congo central, on est à Wapi. Place où le chef coutumier va faire un solo, parce que tout le monde a un chef coutumier dans Wapi, pour qu'il ne soit pas si bas pourquoi. Le chef coutumier est à Tchagawana, le chef coutumier est à Bango, Bongo, Bagina Banga, pas besoin de Bongo et pas Wera. Mais Bagina Bango est à Makambo. Et ça dit le quoi, aux amours à Congo central, il faut ça un pongo à solo, non. Eza lokola ba église solo pe ezali église le kuta pe minito pe ezali ba église solo to zomona ba pauvre o to zomona lokata musu de kiti ya plastique de église solo mais oyo zomona église comme pasteur comme otea na tablette pasteur faut mundi moko alongola ki bo veste na il faut ba chaka ba parfait non wana ki monzambe te c'est fétiche donc eza lokola ndenge moko nzamba lobi mabe na malamu ezali de eza lokola Congo central mabe na malamu ezali siko mwana ya Adamu yonde ko nga papa nga otala nga bandako il faut tela siko nani oyo na ko benga pe na ko soumettre kana nga pe lobi na ngope atatu kutani bwa ko bimisa secret na banda te ozomona ngo yende bato benga nom spirituel un homme spirituel il faut ça kaka mutu moko ya bokebi grand journaliste tous les maîtres au bazo lekeza la petite Arnaud Nguma c'est mon ngandre la salaye Arnaud Nguma voilà c'est maître Abdul les gourous du temple yoka ngandre la kise mystique OK ozonda yi abando ko evoluer na ba grand maître dona miyoko Holanda mais ngandi na okomisa ye na isiga oyo ye moko pete wana polémique itelo kona lobima bena ete non wana pena mutu nanga dona salaye le leso salama maminene eza grâce les gourous du temple ye moko pendenga za na ayebiki wana les gourous du temple aminanga dona Congo central so banga balo ba grand maître saka Abdul les gourous du temple Arnaud Dingo donc o batu bayebi ezana mutu moko tolo bago ngai na liki non o mutu nino so yote na uti Brazzaville na maître musu bazo ya Brazzaville mais bazo sela ka ba réseau ba Brazzaville baso ba bango baza ba utikuna bazo la place wa base ko bimela OK non maman tango sala émission ko sala émission pour kimandi ante yo sala émission grand journaliste au maître Makasi mona Sony Echomo OK ngana za mona Sony Echomo le kutate eza la vena nga général tango formation Ousmane batu ba yebi papa nani azana nani na Nina Nzil, le quartier nani colonel bienvenu, c'est mon père. Donc ayebi ke ngana mona Echomo papa Sony akufa na campus na Tongo. Ngande muteli boso na benga mami il est là, mon président akufi, ndena kine ko zo héritage ya temple ya vie. Donc tela suko grand prêtre Sony Echomo ndenga zala ki sunga le groupe du temple na ko sala mabete musu na mbongo muke ko simba te. Osomona ngo donc ngana saka ka motei. Mais maître par rapport à ce qu'il y a ba vision poto kende rapide lelo Congo central et où tu koko isabaoba
Voilà. Le général Def de Fao. Ok, a confié à Tikibiso, mais Liwana et Lobami na makambo belé. Que c'était un féticheur, c'était un homosexuel. Azaki na bakisi, abebisi ba faire batebele, a initié batebele, maître par rapport à la spiritualité. Mais quand on explique biso en otoyeba, mambo zolo bana autour, il y a général Def de Fao et puis il y a pas Zaki Moto ya Congo central. Merci d'avance grand journaliste. Mon élo na webisa yo, tango papa bandaki espérance nga le groupe de tamita musuna bota makati. OK. Je pense que tant botami te okuta ba réalité na mokili. Mais na ba réalité ebele na zali pe na bato. Izala leki na ye o azana France. Abenganga. Donc je pense que pour rencontre ngani tokutana na Kisonka. Alors moni musicien lelo pose la musicien il faut za na makambo. OK. Lelo to mona ba musicien po nini to mona ba héritier ba ki liboso parce qu'il faut za na makambo. Lelo so yo musicien ozana ko mutu mo lingino makambo te e kondimela o te tela ka so de fa ondenga za na ba concert ne so beta na Afrique na betango. Mutu azate. Oso mpana ngo donc grand prêtre azalaka na sirène na ye DS na ye oyo abande ko utiliser na émission mozo ba kete des fois bimana mwasi moya mutu wana mwasi mutu na kene ko tena nganga ndia ba kiteke yo ko bota te c'est archi fort batuna ka ye condition nini oyo olingi to pesa yo ozo ndana condition so ba senga ye wana mo accepter ngo pesa la kite ndia lobisa ba bozo kaka kibonzoto nanga na kibonzoto na ye wana aye ko sala kitango suko eloko ne zo sala lesusu te akosala ni akoluka suko po nini mobali asa certifier ye na azosala ngona volonté ne azosala ngona volonté ya condition na esika oyo ya mabe ya kendelaki. OK. Suko tango ke muni ke tango maye mbali kota mbali na nzoto suka écrire la maladie. Yo créer maladie ba pema maladie ba tolo osali bete musuma kole bandi ko lemba. Parce que zama maladie oyo ezala kamimi ya kamimi na ba sperme ya mwasi na mobali ya mobali. Sperme ya mobali so koti na nzoto ya mobali esaka ku circuit. OK. Oso comprendre ngo donc neti ngala ndama mebele o te des fois balinga mwasi moko boy balobeka moko la suka yango non le début ya succès na ye le monde des esprits déjà basi ba enregistrer ki ye pour lelo yo musicien ozana monde partout dans le monde batu ba yoka nzembo na yo ba kende ba télécharger nzembo na yo soko ozana nguya te grand point na biso bi okotika musala oyo koluka copie mususu. OK. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC. Selon le sondage Écho d'opinion, Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. » Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Le monde des esprits sentimental pour tout les lois amoni pe musique so beta conseil mo fa ya wana ezali ba esprit sentimental ba esprit démoniaque ou to invokaka mais ngana invokaka bango sote parce que pourquoi na yiba mbanzila na mena kota ngo sote mingi parce que pourquoi na koma ko banga nzambe parce que nzambe alobi mokola suka ko sambisa biso so tango ko sambisa biso ngaso na mundu ka connaissance ngo na zwaki na sunga bato
obalaka te obotaka te osana problème mukanda te otomona mukanda te muto mukanda te non po muto so mukanda akina na volonté na meto tande chance moko eza la kati na wana potango ya kokende na mutoki na itango pa kumsamba mutoki na ipo so mukanda parce que par rapport il y a général def de FAO toujours ngana wana maître s'il vous plaît olobi lomo awa tour capitaine à l'andia olobi azaki na sirène na yim par rapport ya ba sirène azalaki na DS tozali makambo ebele madilu alobaka Aminata kaka obetisenga na mokili tous les organisations ya mokili aléaki parce que Aminata asalaki nini aliaki ye mais ça lelo ba mettre interdit balika pe ngana zobenga la reine Aminata mais ozobenga la reine Aminata oyebi condition na été mais on azolobela yo musicien nyonso oyo papa difa oui la la reine oyo aboma madilu kaka obetisenga ileki tous les organisations baloba lembe nzembo mo madilu fa kufa Osolanda nzembo moko ayembaka madilu ayembaka nzembo moko o mwana kitoko leka mwana oyo kitoko leka pour la DS Aminata sa do aza beauté moko na mokili oyo do nan muta koma na beauté wana te tous les DS ya mokili surtout ça la DS moko ganjo système oso yibité maman Oshimili les mères de la terre na libumuna ça 18 bibale ya guérison so mona sikoyo yo muto kolanda Aminata okay yibité siko yo muto yepa ya maman Oshimili na libumuna ezali na 18 bibale na 18 bibale wana ba guérison ezali mabote ezali tout ezali succès ya malamu ezali sans condition so lelo siko yibisanga siko ezana maître spirituel lelo abengaka Oshimili les mères de la terre kateta emebrika surtout kota sikuna makambo ngambe to mona bena ay ko funga makasi voilà merci ko pona to clôturer na dossier ya Jene par rapport à mambo au lobby wana est-ce qu'il a eu aussi initié certaines personnes oui a initié moi nani Montana a initié Kabose parce que Kabose ngamuto liboso nga yoga muni Kabose ngamuto liboso na tindele Wakanda ngande muto liboso donc crier liboso o nani abwa kaka ngande muto liboso na benga Kabose c'est ça wana na nina comme tu as initié bango des fois même en tout cas c'est initié par rapport à quoi petit na ngane héritier la fana ipa ya Igwe petit pour il okoma mutu kolanga tekende wana mais soki président CP na hote akotiko kwa bofana kana kitelo wa kizengi do makama ndule za makambo ya sentimental ya foza na nano eloko ngo foza na bransard balakisa yo papa na ndako azana ba secret na zango bini asa pena mona moko pe nyonso mazana mona moko mibale so tusa linga kala kisa ba secret mais ba mususu pe basaka bana na ye donc c'est ça donc papa defa o mo bato baloba mabete do kubasalenga kubadilanga do asali pe carrière ki musicale na ye malgré ça so tiki mona te po yesu pe ba profite na biso bele batika bana pe bana mususu bakufa déjà mais ye bolamu na parce que ça muto bolamu trop des fois ça muto bolamu ko pesa bato osolanda parce que na yebi rencontre liboso tango akitaka na matadi tango ye ayaki pa Ledia osolanda na yebi ba na ndenga za ko wane kanga motema te yango moniki afungumaka ba Montana so kena na quartier la te eza par rapport ya kolongwa na ye parce que banzela esembaki Montana fa kota akokaki yango te donc makambo na zo yebisa yo gampo te grand journaliste monde oyebi yango mingi te monde o eza mambe belé mais lelo pe kokamo tomoni Didiston na Kenny West Didiston na Kenny West moi na Koffi Olomide bakangi photo na Kenny West balobi akomi na ba éclat on félicite la fille de Koffi Olomide le loiseau avancé mais toyebi ba Kenny West pe baza ba grand féticheur na yebi te ndeto yo kaka yoka grand journaliste batu balobaka teke lokola bango bazaka lokola likolo non le monde des esprits ezali vaste na kati ya États-Unis basala club oto bengaka franc-maçonnerie flamme de ezali lisanga yo za chef coutumier yo za na ba branche no kenda boye to sangisi pouvoir yango ba bengaka flamme soki lelo musicien mwana na ye akiko kutana mutu mosusu c'est que déjà une partie parce que ayebike papa na ye aza déjà mutu oya biso na kati ya monde des esprits to zaka programmer non débat kutana Didiston wana ba yebi ke papa na zamu na biboye oui parce que pourquoi soki lelo un homme spirituel mutu moni ti bango ba grand star ya monde aza na face ko soana boye za ba vantir ti il faut mona eloko moko eza kati na yo wana ma fa mona bana kati na poto mona ba mise bele ba ga ko finta moso ba ba fitina ba lili wente mais te moso ba pantaki na bango esimba te donc na zo biso la classe la différence de muntu ndengo za na poko maka bien yo ku ba sadinga ko ba dilanga ko banga te soko lingi makambo kota po ye lelo po kutana na Kenny West ye ba yango bien ke signaki papa la tseke ba protection ba yebike ta musu poisson pe ko sa liboko ta musu ba mvutima bo pe boye osomona ngo nyonso ezali programme oui le nyonso ezali procédure le procédure ya monde des esprits les a lokola boye osomona te osomona pas comme na milimu na lobi boye tel fils tel père
tel fils, tel père. Sans oyo ozala ngo yango sans papa na yo. Attention yo participer na kati ya monde des esprits. Mais vu que papa na participer na ça on a yeba yango beke toujours ozala toujours même procédure. Le très important na elaki awa nde na ekolo ba beke na so sunga nde bato. Yo ndeko 2022 et 21 o elega ki ozwa ki makambo te. Okosani na ba maître. Oyo siko to moni ezanini. Kasi nazo loba te o ezan kutu o ezali nkodia. O ezali kutu o ezali nkodia. Donc na eko ça bato. Na kopesa tamo numéro na parce que na pesa na pe numéro na ngate plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027. Oh nous ça contacter na WhatsApp na kanga téléphone na toujours 24 heures. Oh ya kolinga na salele musala aya na tabernacle sept na ngezela ko boma bato te parce que ngamo na banga kanza mpo ngape nzambe sa nini akoboma ngana ko sasuna mokilité. Grand journaliste oyo ezali nkodia oyo ezali nkodia nkodia oyo olingi mutu akoma na mbongo ebele ezalaka te lokola bapesi eloko moko non yango oyo oyo ezali nkodia yango oyo toujours ezalaka mabele. Alors oyo ezali botala bino moko toloba te oyo tobalusaki te ta mosu boye botala yango oyo na nkodia oyo oyo eza nkutu omoni nkutu eza lokola saki ozwi mbongo nochela ta saki eso yo nga masa na mona mbongo leza wana doza mambo kobombama ozolanda yango eza différence nango tala suko na cha soyi nkutu elobi bieke soyi na yo no maloba na yo na monoko na yo na kondima na yo ekoki komiso pe riche tala suko yo na che signe croix otolobaka to chaka na cimetière retour interdit au pays na che croix OK na che croix no na sanini okangi akangi. J'ai obtenir la chance qui me désire, mais toutes mes volontés. Je t'invoque grand maître Kandar, le Seigneur de guerre, le Seigneur de l'humanité, le Seigneur de guerre. Manifeste ta puissance, marquez tous les esprits de la gloire, l'esprit de la sagesse. Gabete na sala nini? Soye koma nini? Atambongo, ata. Moni biloko yango ebebisi bandeko. Je pense que mutu azolanda amona ngete ko ande na salle spectacle na za mettre non. Mutu a comprendre kaka bolingo na ngana za nga motima va comprendre que moi je suis un homme spirituel. Biloko yango de koti bato na ba confusion mais vu que ça émission na ngana droit ko sala bato na comprendre que soki lelo yo luka portefeuille ça n'existe pas. O solo lelo na mutu apesa valise magique ezala kate. Donc ne ko luka valise magique na bamboka ya bato balobaka yango awa na Congo ezali nkutu na nkodia. Yango. Est-ce que ça les sous Simba so les phobie so ipe kauki mais yango te yango Simba yango so phobie tomati au matai moko donc ezana ngo mama meke mais pour ce qu'on appelle ça un monde comme on l'a ibélé ça ne fait rien du tout du mal dans la France dans les États-Unis dans la Congo dans Lubumbashi dans la Matadi dans la Kinshasa oh nyonso kolanda makambo yo akomona yango oh tout oh so lingi ba kubimelo awa yoko bimela koko awa uzika biyo moko bakomi kombo na ba pesi mot de passe ibandi ko bima soko lingi ba tindelo lelo kwa boye na poto eloko ya boye ba tindelo yango bakotindelo yango eseli pe makambo oza nkutu isa eloko lokola mpidi ozo mbongo no china na saki moya muke to benga ngo nkutu obombi nkodia yango oyo basala yango na mbembe oyo eza eloko ya mbembe nkodia famille oyo bapesaka bato yango oyo mutu akosa mate ayela bino teke lokola boye te c'est archi faux nkodia bapesa yango même na ba chapeau koza apesa chapeau non oyo kaka rien nzungu te banzungu wana non soki mungu apesa nzungu yebango belobi yango oboma bato salele eloko oyo na bato baliaka parce que eloko oyo bato baliaka ya ye bapesaka pe bato fortune donc c'est ça. Voilà. Merci beaucoup maître. Je pense que votre bon spectacle ngamo na mona ngwa live ngamo na mona ngo. Oyo ezana ngo spectacle mais yeba yango beke soko ekoma soko mangeable. Osape na droit ya koya na les gros du temps mettre la lingi kaka na koma nango ebele en euro en dollar livre sterling tous les billets. Ezali standard. Mettre tindila nganga ko ndenge za wana okomona ngo sape euro. Do esalaka nyonso deuxième émission musuto ko sala musuto bisaba 500 euros ba 1000 euros parce que na France ba euro ba 500 euros ça comme la banque so na ko bimisongo so na ka temple na misongo ana émission ezango biloko mikeme bato mona ngo ba mona ngo gravité même baloba na nga ezaka kande yo ndiko babwakila maladie esila ka te babwakila mbasu parce que kitoko kutana mbali ya bien te osana posa ya promotion osana posa musala balandelaka yo poison kaka yo bakoma menacer na ba poison osomona ngo ba paralyser kindoki ba diabète kindoki ba cancer kindoki ezali grand journée so bo
bato tolobelaka mingi mpo na bambongo te tolobelaka mingi toloba mpe na bandeko bamaladi eza ebele mutu mosusu akangama na hôpital maladi esilaka te te mosusu bandoki ka bafandela ye bino osoki nopesaka motu na bakisi na bokoko yoka soni bokoko yoka soni bokoko yoka soni bokoko ezalaka susu te lokola na ampleur parce que barapport osome koma osala na bazamba bokoko esila soni ekoma sikoyo kondima ya motu na bolamu ya motu na ndenge motu atambolelaka nde yango ekoma kobikisa bato na monde des esprits bato bakola longola te soki napesaki maître boye asalaki mosa te non exemple nakopesaka ya suka gan po ete ntango to bato bazotala baémission biso banome spirituel papa bazalaka maboma te bajeune mingi bakomaka maboma parce que jeune amonaka makambo nyonso kaka bongo mais mokolo azoyeba te so nasali boye ekozongiselanga boye so nasali boye ekozongiselanga boye osomona na osenga conseil na bandeko nyonso obolandi ngai na baoyo nyonso bakocontacte nga numéro na ngai suka ezali plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 wana numéro na ngai WhatsApp yaya otambola obeba nzela ebele oza solution te bino meka kwandi bino meka kwandi bino na mona pe mambo ke fona kwani ya mbote na ndimisi bino na makasi te me boyeba yango bien ke yango moni ke ba mettre belé boso ba client belé boso no kosa makana na bato be fiance muta ko sala maka ba ko vomisa yo ta musufa za la pauvre un homme spirituel akoko za pe na mbongo ebete pourquoi akoko ko sumuka akoza suna tante ko sala sumaka mbote très bien nzambe alobi ndenga mpesela kanga ndenga funa misalela na kolinga tena lika muninga na ngati parce que nzambe alobi ndenga na mpeseli yo c'est pe ndenga ozali bongo merci grand journaliste voilà merci beaucoup Toro Minabiso na je pense que Olobitu maître Batou Balandio vraiment du début à la fin. Alors dernier mot pour cette émission pour nous. Mon anga suka ezali kaka yo ndeko yebiki otambola okendela ba église comme lokola kicha libala kaka pasteur comme mutu mbongo yo komisa pasteur mutu mbongo bateki soko mapango te nzamba ko sala yo famille na bino bazolinga ote yo mutu sana posa ko tesa chance na yo ko tesa chance n'est pas le gourou du temple batu nyonso baza abonné à chaîne oyo vraiment na ko sepela makasi vraiment bolanda susu na information mibale et ko sala malamu. Donc merci kaka na ba oyo nyonso nzamba pesi pema pe merci kaka na ba oyo nyonso balanda biso pe nazali ko senga kaka bolamu na ba oyo nyonso basana ba hôpital basana ba prison basana ba cachot nzamba batela bango a guérir bango lobi yango bakumisa monene ya nzambe yango kaka suka na ko loba. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je pense que vous avez suivi du début à la fin. C'était un grand plaisir de savoir que vous étiez sinon. Alors je vous prie de s'abonner massivement sur Afrique Télévision. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.